Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Merci à la communauté 3 Exemples Production TV pour l'intérêt particulier oyo bozo accordé na les artères de Kinshasa. Bokota kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Ya lelo ya sika. Soki omoni lupango na binote, soki omoni balabala na binote, soki omoni quartier na binote, tchela biso na commentaire. Toko kota, toko fouye, toko lakisa yo RDC na bino, commune na bino, oyo botika kala. Okenda libanda ya mboka, okenda libanda ya Kinshasa, plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, oyebaka lisusu ndenge commune na bino ekomate, ndenge quartier na bino ekomate. 3 Exemples Production TV aye ko rafraîchir yo mémoire na ba vidéo ya ba quartier na bino. Bokota abonné na biso moko asengaki tokota pe quartier Imo Congo ex quartier du 20 mai. Bokota na configuration actuelle ya commune ya Kalamu. Quartier du 20 mai bazo bengango quartier Imo Congo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Totombeli bino bolandi malamu video na biso ya mukolo ya lelo. Ndenge bokoko mona ngo kaka ndenge tolobaka TV za radio te, awa toza na boulevard Sendwe. Soki tout droit nango, okei vers Pont Kabu, Stade des Martyrs, okei ti Kankokolo, tozo traverser Potokota, quartier du 20 mai. Quartier du 20 mai na bino botika kala lelo toye kolakisa bino ndenge ekoma. Bokota pesa sang na moninga TV za radio te, kabali solo kobo mangoyo moko te. Yebisa ye namoni lupango na bino, namoni quartier na bino, namoni balabala na bino na 3 Exemples Production TV. Bandeko balandi ya 3 Exemples Production TV. Bo commenter, bo s'abonner, bo partager, bo liker. TV za radio te. Tokoti quartier du 20 mai. Kaka pona ko répondre na commentaire ya ndeko Dido. Awa tokoti na quartier du 20 mai. Quartier du 20 mai yango yo otika ngo kala oyebi susu ndenge ekomate. TV za radio te oyo image ya 2024 toza na mois de septembre. Avenue ya liboso tokutanaki nango eza avenue Mbujimai. Ba avenue eza perpendiculaire ya na direction oyo. Avenue ya mibale, avenue Bikoro. Avenue Bikoro yango wana. Tobandina na direction oyo, après tokobanda kokota na quelques avenues.
oyo eza Avenue Bakuba. Avenue Bakuba avant tokoma na Wenze oyo eza créé na quartier Yimo Congo. Wenze ya quartier Yimo Congo yango oyo ex quartier du 20 mai. Wenze yango oyo ndenge boko komona yango. Babalabala nyonso tokotanga bakombo eza babalabala oyo ezo traverser direction oyo. Vertication des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Wana Avenue Mambenga. Mambenga est traversé pe. Toujours avancé. Avenue Mambenga na bino botika kala. Après Avenue Mambenga, tokutani na Avenue Mangengenge. Avenue Mangengenge na bino botika kala yango wana. Toujours na quartier du 20 mai. Quartier Imo Congo ex 20 mai. Na commune ya Kalamu na district ya Funa. Bokota. Pesa sango na moninga. Yebisa ye 3 Exemples Production TV. Aleki na quartier na bino. Mosali na nzambe tango zwaki mbila. Osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye. Okomi koegorge na nyapesi permission. Otelemelaki tribalisme lobby. Lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo. Balinge kaka ki banditisme. Pe bavi ya kuta dire.
nakoma contrai sans kutala Avenue Bonginda. Yesu zonga na yo Oluka Baboye Ya Yesu yakala yo Ipambole Awa tokomi na Avenue Kimpoko. Avenue Kimpoko na bino yango wana. Botika Kimpoko kala oyebi lisusu ndenge ekoma te. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toujours pour nous servir bino, pour nous collecter bino babalabala na bino botika kala. Batinel na bino botika kala, batinel ave me yango yo. Bota la propriété ndenge ezali. Awa toza na Avenue Lokole. Balabala oyo yango nde ezokabola Kauka 2 na quartier Imo Congo ex Vermain. Na ngambu ya Kauka na droite na biso Avenue du Stade, na ngambu ya Imo Congo Avenue Lokole. Bokota bokota bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Nous avancer. Tolobi lelo toye kotamola na quartier Imo Congo ex Vermain. Awa toza na Avenue de l'Université. Quartier Imo Congo etalani na faculté catholique. Université catholique du Congo. Eza na ngambo ya Limete na quartier Musoso. Mais biso to katisi na ngambo ya quartier Musoso te. Toza na ngambo ya Imo Congo ex Vermain. Tobandi na Avenue Kimpoko. Kimpoko yango yo tobandi yango à partir ya Avenue de l'Université na croisement nango na Avenue de l'Université. Tokoti nango na Vermain pour botala eta na yango Avenue Kimpoko yango yo. Lisume koma nango perfectionné Makambo toboya kilobi Lisume koma nango perfectionné Makambo toboya kilobi Ekomi autorisé Omoni balabala na binote, omoni lupangu na binote, komela biso na commentaire. Komela biso na commentaire, tokosala effort ya kolakisa yo balabala na bino. Oyo tika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te. Avenue Kimpoko yango yo. Tozo kita na yango. Botala eta na yango. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki
ndeko Dido okomona veme na bino oyo tika kala yango oyo toye kolakisa yo veme ndenge osengaki. Awa toza na avenue Kasansa. Toleki avenue Kasansa. Tozo avancer. Avenue Boboto yango wana. Avenue Boboto yango wana. Tozo avancer na avenue Boboto. Omoni avenue na bino te. Omoni quartier na bino te. Omoni balabala na bino te. Komele biso na commentaire. Awa toza na avenue Bulambemba. Avenue Bulambemba yango wana. Avenue Ubundu yango wana. Avenue Kunzulu yango wana toleki yango. Avenue Kunzulu toleki tozo avancer. Ndeko Dido alobi tolakisa epe école Mbelekete à côté ya école Bakanja. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa toza na quartier Yumo Congo ex Veme. Koleka biloko akolia alamwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato ikoto sanzame kala biso bato asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie Tokoti avenue Mangengenge. Tolakisa bino eta na yango. Mangengenge yango wana. Tokoti na Mangengenge. Tobima na yango université. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. TVza Radio te. Kabali solo kaka ndenge tolobaka. Yebisa camarade, namoni lupangu na bino, namoni quartier na bino, namoni commune na bino na 3 Exact Production TV. Avenue Mangengenge yango yo tozo avancer na yango.
tokende kobima na croisement ya Mangengenge na avenue de l'université. Toza na quartier Imo Congo, en face na biso lobi eza quartier Musoso, commune de Limete. Na ngambu wana eza complexe scolaire Cardinal Mosengo yango wana en face na biso na ngambu ya quartier Musoso. Wana avenue Basala Kala. Avenue Basala Kala yango wana. Tozo avancer na yango botala eta na yango. Kabali solo. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta tire. Tozo avancer na avenue Basala Kala. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Toujours na quartier du 20 mai. Quartier du 20 mai na bino botika kala yango wana. Bokota TV za radio te pesa sango na moninga namoni quartier na bino namoni balabala na bino na 3 Exa Production TV. Clinique Eloge yango wana peut-être basanya yo na clinique yango okenda libanda mboka mona tala pe clinique Eloge eza kaka. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue Mambenga yango yo tokoti na Mambenga. Avenue Mambenga na bino oyo botika kala tokoti tunnel na yango.
Merci à toute la communauté 3 Exemples Production TV. Merci pour notre intérêt particulier au besoin accordé dans les artères de Kinshasa. Merci pour notre soutien Nabino, pour notre appel Nabino, pour notre commentaire Nabino. Merci beaucoup. Nabao na ba s'abonner te, bo s'abonner massivement pour encourager biso toujours avancer. Oyo tozana Avenue Losengo. Avenue Losengo yango wana tozobima na yango vers université. Bokota tozo avancer. Toujours dans le quartier du 20 mai. Quartier Imo Congo ex-20 mai. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Avenue Yumbi Yangoyo. Avenue Yumbi Yangoyo. Bana ya Imo Congo, bana quartier du 20 mai. Ba voisin ya Stade Tata Raphaël Bozawa puis bo se manifester dans les commentaires. Bo aimer, bo partager, bo commenter. Avenue Yumbi Yangoyo. Toujours avancer, toujours continuer vlog Nabiso. Avenue Bikoro, Tobimina Avenue Bikoro. Avenue Bikoro, Nabino Botika Kala Yangoyo. Toujours avancer na yango. Omoni lupango Nabino te. Omoni balabala Nabino te. Komela biso na commentaire. Tokosala effort to la kisayo. Lupango Nabino, quartier Nabino, balabala Nabino, oyo, otika kala. Ndeko Jido, toye na quartier Imo Congo, ex-20 mai, pour omona état na yango actuel. TVza radio te. Lelo, toza le 11 septembre. Ndenge oko komona video oyo. Bokota. Toujours avancer. Toujours dans le quartier du 20 mai.
Avenue Rundi yangoyo. Avenue Rundi ememi biso tomona mbala moko ya ba entrée ya stade Tata Raphaël yangwana ex stade du Veme ndenge boko komona botika yango boyete. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Avenue kwa yangwana, avenue kwa yangoyo, avenue kwa na commune ya Kalamu, district ya Funa, na quartier Imo Congo ex Veme. Clôture oyo eza na droite ya biso nde ya stade du Veme ex Veme stade Tata Raphaël. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toujours avancé na couloir oyo yango nde ekomema biso na avenue des écoliers ex Poko, avenue Mambenga oyo to kotaki kuna likolo ebimeli pe kotoyo nde bomoni yango wana. Toujours avancé. Avenue Kamango yangwana, avenue Kamango yangwana. Vertication des écritures avec le pasteur Godepoué. Azan a raison. Avenue Kinshasa yangoyo, avenue Kinshasa na Veme yangoyo, avenue Kinshasa yangwana. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et qu'on autorise. Avenue des écoliers, toujours avancé na avenue des écoliers. Yangona. Yangonde ekomema biso vers école de navigation. Vers Institut Bakanja. Vers EP1, EP2, Kauka. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bozalaki ebele oyo bolandi
les artères de Kinshasa mokolo lelo. Toujours qui est petit à petit vers la fin de cette émission. Maintenant, nous t'aussi licité. Awa totiki déjà 20 mains, tokomine akauka 2. Tokende petit à petit, tokende kolakisa bino ba ekole na bino bisika botanga. Peut-être boyebi lisusu ndenge ekoma te. Bomona yango na état na yango actuel. Pesa sangu na moninga kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. Soki omoni lupangu na bino te, soki omoni balabala na bino te, soki omoni commune na bino te, komela biso na commentaire. Prochainement tokozonga toya kolakisa yo omona ndenge ekoma bokota kabali solo. Toujours avancer, toujours kende petit à petit vers la fin de ces artères de Kinshasa mokolo lelo. Wana eza moko ya ba entrée ya stade Tata Raphaël. Na gauche na biso tokomi na kauka 2, tokoti oyo avenue des Écoliers ex Poko. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Évêque mon kona lobi tozonga na liloba. Verification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. EP1, EP2 kauka yango wana otanga awa
tala ndenge ekoma EP1 na EP2 ya kauka yango yo. Botala ndenge ekoma. Obeta bal na terrain oyo. Tala ndenge EP1 na EP2 ekoma. Bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mokolo lelo. Merci pour na intérêt oyo bozo accordé na les artères de Kinshasa. Oyo eza clôture ya Institut Bakanja. Ndenge boko komona ezolata langi ya sika. Institut Bakanja yango wana. Merci parce que bozalaki ebele. Pesa sango na moninga na monaki lupango na bino. Soki omoni lupango na bino te komela biso na commentaire. Merci beaucoup. Soki yeso azongi te tokutani mbala sima.